Yes, Tindika TV avec lui-même la bouche autorisée de Fachi. Il s'agit bel et bien de Papi Kamwasi. Naël Soussouto sur l'anabino comme d'habitude. C'est que ma soleil a ébélé. Actualité ça raté, c'est tous les jours qui actualité et Kweyaka naturellement. Émission Torobet Masolo ya na recadré Mouké Papa Molière. Le Soussou, pourquoi Boyeba? Prolongation, il y a chef de l'État, il y a état d'urgence, chef de l'État Fachi Béton, à l'Obéli Yango Lissoussou, à Poussi, sur le 20 mai, Batoye Nse Balabay Makamo, Boye dans le bon émission Lelo. Et puis, à part ça, ma soeur Bimaki, qui maman Marthe est gravement malade, dans l'information de où tu as parti par là, tu reçois Lango. Et puis, ma solo, il y a joueur moko, il y a Léopard, il y a Kabamba Nicodème, Bato Belek Somo Seka, on va la Coupe du Monde. À Kangami, ça fait 14 jours dans la clinique Ngaliema, Mbonga Robimisaye et Zati. Toujours bête ma solo belé, hein. Et à part ça, il y a un député à MLC, alors c'est une démission, il y a Jean-Marc Kabunda Kabound. Naromeka kosola muke bomonaka obalaka na kin député mo bataka veste munene ba repassate yewana donc veste munene a cheki na ba fiche na ye donc ba repassate et à la fin Torobeta Masolo il y a infiltration rwandaise ba audio na yebseki bino ba audio ko ya ibelebo za la makasi bokanga mutema ba audio eye ebele o un colonel rwandais a sali meeting soki na bato na ye colonel azopesa meeting na ba civil abeti masolo abetaki pour na RDC ngai na obetela bino masolo donc lelo to solo là et à part ça dans la sabino vidéo moko ba don ils ont continué il y a un pasteur abetanga comme na été dans Londres. Alors bien ça m'a bikisi a kufite na corona après 6 mois donc na ototika ba donc sikoyo na bon moi donc to baka bongo ya mukeka katwa na mbongo te na homme de vieillard Gitambo botala ngona émission ya lelo na bandi Tindika TV avec lui-même la bouche autorisée de Fachi Béton Kamwasi Tozo Solola bozu déjà sommaire ya émission lelo na bandi na Papa Molière. Comme par hasard, na bimaki na zongi na komi na palais na kuti Papa Molière bayambie na bosso na politique et pas ya sango. Batuniye makambo ya Vital Kamerhe. Papa Molière a eu réponse à lobby oui pour naye azo confirmer que chef de l'État a sacrifié Vital Kamerhe. Parce que Fachazo Banga en 2023 et Kamerhe ko chapeli baya ye azuite boyena boye na beta ki ye mikoleleka ki boyoka senga ki esquisse nenga beka ko tumbola ministre de la santé na mbona zo yokati na oluka ba dentiste na epsibino bo extraire quelques dents ya Papa Molière pota mu pepe do kota na minu akoyeba ko contrôler maloba na ye. Le quoi là-bas mine le qui est belé pour les kabatunions so a donc contrôler malobati. Papa Molière n'a pas le droit à kolobake Fachi ne a sacrifié directeur de cabinet naie pour 2023 Fachi a libaya dans la libre. Non, cher internaute. Papa wana raison na kabiente na comprendre nango vraiment que yamba bengaki est député Makayabu pas soldat donc soldat wana za maele atala ka certainement moni que papa a raison na raté na bande ko na ba tete là je crois ba comprendre que non Papa Molière a raison na raté chef de l'État Fachi Béton a lobby na directeur de cabinet campagne yone rosala d'abord ma campagne parce que campagne naie ba remarque ni tozuité oh ba cameraman ba filmer mingi ya ko le chef de l'État ba drapeau mingi ya INC ko le ya IDPS
kaka bino mokoti chef de l'État a eu pouvoir dans nzela ya élection. Lokola bayokana kike azala premier ministre na ye mais comme ba pouvoir ya coalition et puis UDPS a eu ba député mingité et ça que FCC a gagné na côté ya ba député et comme ma solo moyen sous caméra dans la directeur dans la premier ministre exact Facha récupéré à Tchéna pembeni na ye comme directeur ya cabinet. Chers internautes, Makamouya 100 jours et bandit. Mais chef de l'État pouvait mettre quelqu'un d'autre. Azuye Zalawana gérer Makamouya 100 jours Zala qui déjà vision ya chef de l'État. Nous rappelé bino rapport na loba déjà na émission mususu. Et qui vision ya chef de l'État Makamouya ko sala na Congo mais en résumé. Boye bisanga combien de millions oye bimaki. Mais bon, le résultat. K.O. Kaka bino mo baneko loba 15 millions. Mais 15 millions, ils ont fondé un téléphone na tongo 15 millions. Mouyibi 15 millions, faut protéger 15 millions. Mu kozalo mo tando monate. Lelo yo akangabi bobaluki. Ote a sacrifier. Mais finalement ba congolais bolito lukaka nini to lingaka nini. Mutu azala ndenge nini, mutu azala ndenge nini. Ba côté li ya 15 millions wa. Facha sa ko kangi misu a supporter et beta je crois 2 mois. Mais sur la 15 millions. On les kaboué 15 millions, on font la Facebook 15 millions. OK na WhatsApp 15, OK na tout 15 millions. Et où met 2 mois. Les loyo justice ben si mutu facha comme mutu mabe facha comme traître a sacrifié directeur de cabinet donc yo papa Molière aux zones Lima misala ya 100 jours et kufa et simbate batba boya fachi donc directeur de cabinet tamu na ya à l'aise donc justice c'est ça les mabe na ebisi bino ke fachi te mutakangisi chef akangisi directeur de cabinet. Ils allaient justice, ministère de 100 jours, ils ont moins. Tata moi muke à comprendre que depuis parce que lancement, ils ont moins. Et bomi fachi makamwana. Écoutez, directeur ya cabinet après si autorisation chef d'État qui a inauguré première sorte de mouton. Natanga la cabinet comment mouton nate oya yebisaka fachi ko inauguré plan wanati. Natanga comme on a été. Et là quoi silité chantier poto salité maman on t'a pas wenze pembeni na pompage sorte de mouton inachevé mais le directeur du cabinet a accepté, il a donné son aval au chef de l'État d'aller inaugurer un chantier dit tout sur la tabino moko boy bisanga bata lamuka tant on va récupérer ba image ou un chef d'État qui a inauguré chantier il y a saleté na solo masuba boy bisanga banga ba finga fachi ndenge nini mais lui il était au courant. Il a envoyé des photos au chef de l'État. Regardez, bah, tapis rouge, bah, Fabrikas, bah, Moura, bah, comme quoi Moussa Lessi là, mais Moussa Lessi l'a gâté. Félicitations encore une fois, la Moutou a Ebisara Fachi a inauguré sur des moutons. Il a sauvé Fachi. Cet homme-là, Tala, Fachi a aussi ma pena, maman na doti, ne babenga na bayombe. Doti donc a sumbalesa. Le papa Simsa Fachi touche moko, bon il était. Mais lui, il était au courant. Est-ce qu'il y a bien ce qui a fait l'inauguration, il allait insulter le chef de l'État. Mais le chef de l'État sacrifié, le directeur de la cabinet pour l'élection. Il faut être bête. Donc il y a un policier qui est au député Makayabou. Donc vous êtes vraiment député Makayabou. Il y a qui bola, il y a qui salagindeki. Voilà, Eza Makambuna Yemoko et Fouti Yemoko. Ça n'a rien à voir avec le chef de l'État, mais ce que Banda Simbami, contre le chef de l'État, est mati. Ce qui moi échec et salam par le non, chef après sa autorisation, Bimisa Mbongo. Mais bah, j'ai là qui m'a bé.
Donc, chef de l'État ne pas être comme un État sorcier. Être partout au même moment. C'est impossible. Voilà, Toleki. Prolongement, il y a état d'urgence. Vous voyez, c'est que Batambwe Mwamba, Badan, parce qu'il vertige pour l'état d'urgence, parce que ça, c'est chef de l'État, Babilo qui bimina Gombe, voilà, plan. Député Moko ya INC à lobby Bouye. Bomoni a promis qu'il biso a prolonger l'état d'urgence, mais il n'arrive pas à écrire ou comment dirais-je, prononcer un discours à la population parce que Vital Kamerhe n'est pas là. Ah! Donc, le discours de ce Mobutu à Salaka Kamerhe, on t'appelle ça rien. Le chef de l'État a bloqué parce que donc on repasse un discours parce que les génies, les fabricants de rois azaté. Ah. Donc, le discours de ce Mumba Sala, le discours de ce Kassabou Sala, le discours de ce Mobutu Sala, Kamerhe on Sala rango. Baba ventilier. Baba souka na ventilier. Si le chef de l'État a fait ce message. Il y a combien ngo? Va prolonger ce discours. Va prolonger l'état d'urgence. Discours avec combien? Vous avez fait un miso. Vous avez fait un miso. Sans alors le bassin que boire à miso. Allez bisot. Eh, vous avez fait un miso. Attends na mbazabo matifati. Asala littéraire. Vous avez raté. Bon, tout na basango na mbazabo matbatangisa. Il y a tant de sango, moi na basango na Congo central. Alors ça le discours est bon, bien encadré, bien formé par Etienne Tshisekedi wa Mulumba, docteur en droit. D'abord on va perdre no ba yeba na tena ba cacher na on to éviter. Yé pas la caméra d'akiwa, pas comment livrer ni, papa na caméra. Maman na ya comment livrer ni. On va ventiler. Si quoi ba si va prolonger till le 20 mai. Tamwe Mwamba que le congrès total. Voilà, maman Marthe Azobe Laté. Avant maman Nabiso, on a coco Nabiso. Amoni pas belé. Avant ni na matanga à battre record, il y a battu beaucoup fait là mibali. Mobala Oumeli, 2 ans je crois, 2 ans. Et bien meilleur atala la gana itoko, 2 ans. Na la ko salango. Bon, ça coûte une semaine quand mon baladaye a remonté à Mibali à Kala. Et à Nen. Bah, c'est mec qui dit parce que tu as bungaté. Mais maman Marthe a gagné mon thème 2 ans à Etoko. Bah, pendant ça, il passe. Si on a belé comme ça, c'est normal. Si on a gravement maladité, c'est une fausse information. Et paniqué binoté, maman Marthe a pépélé un bétolo, n'a limité, ou comment il est commune présidentielle. Après l'état d'urgence, Makamegoya est belé. Après l'arrestation, il y a Vital Kamerhe, audio dans le Sili Goyati. Audio, il y a moi, Simon Bado Kabula Mbongo. Nana Tchango, mais le quoi, dans l'élément Mokwawa, pour le Belango prochainement. Moi, je suis en train de franc congolais, alors le dollar. Alors, parce que rendre, ceux qui m'ont rendre, ceux qui n'y m'ont pas Mbongo na bisoté. Oh, dans la Kingakati. Bon, ma tongue peut être en Belgique, hein. Est-ce que Kingara tu as le bédo Kingara na biso? Kingara tu as rendé moi na voiture, on a plaque à Congo. Après si barande, on y a barande dans wap. Na monnaie dit tout. Tu as sumbalé, ça tu as piripoche. Bon comprendre, bon on a ba vidéo pour souster trop de mensonges. Na kata masolo wana. Oh ba tama ba anglais, oui, bon on doit savoir ya ba to ba anglais. Donc ça ah te il y a quelqu'un qui a dit que tu as mututé qui a dit propre ndengwana qui a dit ndengwana bola ndate ba avancer la pas en pamba. Voilà. Avant que na masolo ya Kabamba Nicodème bota la ndenge papi ka mwasi awuti ko pesa don eza yanga pété. Ba pesa nganga confiance na batu na baksaka mayele na espace parce qu'en principe avant de filmer tu as encore mutu bafuta mbongo
mais tout ça là, il y a offert parce que Tinika peut participer. Et puis, Moutango a l'équipe publicité, il publicité, il y a un pasteur à Londres, un pasteur à Londres. Bâtiment, c'est à bonne foi. Nous avons dispo, ce qu'on lingito salisa Congolais, nous avons sala ngo pour na koyedeka mboka ba Congolais ba ndeko na biso. Botala ndenge papika mwasi auti kopesa don na homme de vieillard ya kitambo na zalaki ngambo kote na zalaki na papa na Omont Mike Luzoladio. Si je parle le même langage avec lui-même qui est en face de moi, papa na Omont, regardez ce qui a été l'événement d'aujourd'hui à Kitambo. Mike Luzoladio. Ah! Tindika Bangodi. merci mingi na ndenge ekwakamisi koya kotala bakoko boyebi eta toza na yango malgré toza na confinement me bandeko bazotungisama kaka mpona koya kobisumi bavieya et surtout bango nde baza cible ya maladi oyo ezali me toyebi ke yesu akotika bino pete akopambola bino makasi mokolo bokoya ntango ekosila tokoya komona na bokosepela na bakoko bongo nzambe bobombi bango parceke bango nde baza expose mingi na moya bato bamona bango eza te mbala nsima bokokutana yo oza nani awa na ombi vieillard
secrétaire ya Congo DPA. Ok, merci. Maman Espérance. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau mobile de Tindika TV avec lui-même la bouche autorisée de Fachi. Tu vas dans l'isolo ya Kabamba Nicodème. Chers internautes, oh il y a l'époque ya Fachi, oh il y a le gouvernement ya Fachi, pouvoir ya Fachi. Makambo tomona ki yango kala Kabamba Nicodème, serpent de rail, ancien joueur ya Léopard, batouya biso Moseka. Comment expliquer batouya valeur ya ndenge wana asala 14 jours na morgue ya Ngaliema mbongo ya kokunda ye ezate. Nsoniki beni. Quelle humiliation. Oya aussi msaka Fachi batouche. Amos Mayo, ministre ya sport. Pasteur, pardon. Ngana lela au fort. Mais boyete. N'a pas de FCC. Mais boyete. Lelo enterré comme il a ngolo comme qui? Enterrer quelqu'un ça coûte combien actuellement? Cercueil ça combien? Nalani na top Congo. Oh, ministre ya sport a tenu message et a salaki lettre dans le ministère ya budget pour passer à l'enterrement. Mais non. Et ça équipe peut-être te confier là individu. Un seul joueur, ancien joueur, il y a Léopard, Kabamba Nicodème, batu ba ila biso coupe. Ah wa batu a beta pena Imana, a rappelé coach. Non! Amos Mbayo. Yebisanga nanu, yebisanga yoda ministre pena. Na kesi ya ministère ya sport ata $1000 ezate. Bolito kunda yebiso moko, bato yi de pes. To kunda ye na benga ministre la santé siko eteni longondo. Asona docteur Congo, médecin directeur ya clinique Ngaliema, appelle sa facture, to bimisa corps wana, to so maserkei. Moninga malamu na Londres, yoko msambonga serikali ite. Christine Mpinda, yoko msambonga serikali ite. Vitesse, Jacob Mudingai. Jaco Star. Faute kozala ya nani di, yoko msambonga to somba serikali ite. To kuna jouer à Léopard. Ça c'est humilier les pays ça. Amos Mbayo. Il y a les ministres des sports. Ah non, je ne crois pas. Oh, il manque de bonne volonté. Enterrer quelqu'un aujourd'hui, c'est quoi? Bah, faites exacté, matanga exacté. Mais pour acheter un cercueil, ça coûte combien? Quand on a $1000 qu'on s'est mis sa famille dans Ebana. Matanga dos à la tête. Quand il y a une clinique Ngaliema, mazali mutual l'État. A beta balle pour la RDC. Zaïre à l'époque,
ça a plaisir à même drapeau ya Congo na monde. Mais comment on va humilier Batouboy la comme Mboka Oyo? N'importe quel Fatima comme cause à la tête. C'est une honte. C'est quoi ça? Pas jusqu'à ce niveau quand même. Alors jouer ya Mboka. Enterrement ça coûte combien? Bon tu là conseiller il y a le président Bakunda Banka boy. Wa Bakundi. Joueur. Faut bosser la lettre beaucoup sur le ministère habité pour mettre ça combien? 10 millions. Oh. Mais famille n'est pas dans la besoin d'enterrer à Oumeli na morgue. Et donc on aurait président, et donc on aurait pays. Ceux qui veulent rater là, on tombé déjà CG Augustin Kabouya, to Koundé Bisomoko. To somba serikei. To somba drama Kamutu. To benga docteur Congo en complicité na ministre de la santé, docteur Eteni Longondo. To bimisa koro wana ya Nicodème to Koundaye dignement. So tu n'as pas de drapeau IDPS. Dis pas IDPS bozapi. Batunanga ya tindika bota langa sikoyo. So ki boza prêt. Bobenga na numéro d'affiché, ngana sa CG to Koundaye bisomo. Comme ça na habité constant mari bosala kanini. Bosala kanini. Non. Au décevoir ngai pasteur. Na lela yo mais en tout cas décevoir ngai. Oko bimisa mbongo na yo apoche Koundaye. Boluka bato imana baza wapi? Beaucoup d'anciens joueurs na bino. Amos Mbayo non au décevoir ngai. Ngaleki na yo papi kamwasi au décevoir ngai. Na limite enterrement ya joueur moko ko lekela yo na mutu sala 14 jours na morgue. Donc on a un agenda caché. Nous sommes déçus. Nous avons ministre. Ministre, il y a un Congo. Il représente le sport. Handball, maramutu, basket, tout ça. Aujourd'hui, les Malakunda Moutou Moko. Bon, cette équipe est me koufi. Au accident. Nous avons craqué. Ils ont raté. C'est pas grave. Mais goye bana kaka. Goye bana. Bana ya tindika. Bana ya fachi. Bana ya IDPS. Et puis que c'est rien. Ambulance c'est rien. Enterrement to kende kuna na nécropole to Koundaye. En collaboration na CG na Robenga CG lisusu to lo comment to Koundaye bisomoko. C'est pas normal. Donc vraiment, on a contenté Amos Mbayo, ministre ya sport. Voilà. Toké na masolo ya infiltration rwandaise. Bobanga ba Rwandais te. Ba Rwandais ba kota ki na Congo Parce que ba lemba ki Mobutu, peuple comme lukata président ya Koka, aya akoma président. Atoda ndundu ngo ba président. Botu na pe ba solo ya face ba bunda te ba favoriser bango ba ya pour Mobutu akende. Di boya bisango ya mbunza mabete sango ya Mamadou Ndala basila te baza Mamadou Ndala bazali bambunza me bazali na armée oyo balobi nini bakwa attaquer biso bana kint baya na barubero baya ka déjà baya babiki bakokate bana njiri balakisaka bango lumbe baza wati oyo eza Mobutu te oyo eza Fachi bato balembi Fachi te bino bayaka parce que bato balemba ki déjà Mobutu mutandima bato wana baya comment je m'explique Mobutu a monné que ça lembi alors qui m'a basango yaki déjà à mon avis il pouvait appeler son frère Tshisekedi Basololi non voilà les comme ça boye tout ça là boye est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi Mama Solo tala boye na boye mais il a préféré fuir laisser ce pays entre les mains des Rwandais. Mobutu sala ya mabe yango wana akenda atiki ba Rwandais bakota ba Rwandais Félix Mutaya na bango te Maréchal ba fongola la porte ba soda ya Congo ba bunda te
mais bazali bakosa elote bayebi bakosa elote bayebi capacité pour bobuta tangisaka ba soda na ba académie militaire makasia bakosa elote bobanga bango ti tosanga bango ya suma kambaya makolo te baba naka awati so bakocha wana mutalaka te awa na bisimbe loko muto ko simba fachi awa fin du monde ko bandela blague te makambo ko sala ma on na sala matin na monde donc so bazana ba idée wana donc kebisa bango bien avant ba yeba ka tension batala ngati na Rwanda ba Rwanda ba ka lingala na yebisa ka bango pe soki bokosani liboma fin du monde ko banda président pa koza soute na mboko bobanga bangoti toko sisa émission na lisolo ya Jean-Jacques Mamba député ya MLC ado senga démission ya Jean-Marc Abound bomonaka député ngoyo ataka bilamba ba veste ba repassate et wana bobanga ete loko yate MLC balaka déjà na PPRD bandakala toyebango na biso makama congrès bata PPRD balobaka biso to pesa mbonga congrès MLC c'est clair bobanga si Jean-Marc Abound a mesana bitumba banda ya bitumba tilelo wana boyebit transition sans Kabila banga boyaka bobosa ni MLC baboyaka balobi transition oui mais avec Kabila bangot bon batamo to kosala bango débat ba Gérard Mboka wa zéro fiasco président vice-président Ecofin Jean-Pierre Bemba zéro bobanga bangoti émission Sili merci na futur député Mama Jenny na États-Unis pour découvrir ya mikolo yo faute kozala ya nani Angel Mpumbu na States faute kozala ya nani di Vitesse Jacob Mudingai Jacob faute kozala ya nani Mike Luzoladio merci tolobitro tokutani très prochainement na prochain numéro ya Tindiga TV nana boka mutu nga moko rapidement Zakoko ancien musicien ya wenge BCBG ya Papa Chéri ou ya yemba rapena bimsaka maboro ya Kundulu ya Vieux Caisse actuellement il y a la Victoria Leison il y a Vieux Caisse et puis Boulona et Pepele merci check bye.